tant qu'observateur, en tant qu'analyste politique, est-ce que Congo central peut faire la élection pour remplacer les gouverneurs à tout moment Nkuluki? Déjà, on a d'emblée que non, en vertu de quoi? L'élément nini. L'élément nini. Nous avons l'élément qui est pour ça. L'élément vous êtes sans ignorer cour constitutionnelle et Kataki déjà tu veux dire que mikano oya cour constitutionnelle baboya rangote tika la rabongo moni ngala koloba no batang nyonso bato yo ta mususu bazala koyeba ko analyser bien koyeba ko décortiquer bien to ba juriste o nazomona pe ba bikonzi bazali ba député pe ba juriste bazali et au pesa ngai ma mingi dans le sens que bali ko aider population té yo aider population té ça oui il y a des gens que je respecte hein na kotanga ba kombo hein mais ça ngona tina té je respecte beaucoup bango ba député ne sont respecter bango mais tango bazo tango ilo kongo lokwa ilo mo avant-garde pour na bango et comme quoi obsession moko boye on a place vérité pesant de ngona té cour constitutionnelle arena yewana 1171 Yemoko, tant aux arbitres bakezali arrêt d'interprétation, batozako boya rango. Au défendant tant Yemoko constitutionnel à sali mukanda et pas à tout pour nos démission naé, bien, to randaki arrêt à interprétation. Arrêt à interprétation, arrêt ne yangonde des choix. Nazo mettre mution sur défi. Ala qui sang na lobby yango. Na parce que naza juriste. Na lobby da mettre mution à défi. Ala qui sangai arrêt nini atumba tout moi samba na assemblée oyo cour ouais tobi ba cour et lobby et des choix à tout exact et lors des chefs des chances à tout ezali PV et assemblée il y a arrêt mo exact et confirmer PV wana arrêt mo côté ezali ba ki asambi à tout moi na bien ba sabsa tout moi place mo côté à tout moi à samba Olela est fort hein. Dans les lacs nazo ba fait ba kamnenge zaleli. Ngalinga koza air moko bo tout droit. Parce que na tangi yango pona koyeba ko pesa justice. Hein, il faut ngala un peu droit. Arrêt mo rezaté. Donc bato bazo kanisa ke atuma tubana ko ya. Ba bosana. Après PV wana. Ato kenaki na tribunal te, mais bato ba mususu ba kenaki na tribunal. Ba kenaki na tribunal contre bato ba sinaki PV wana. C'est-à-dire na ba acte o bango ba salaki tribunal obéza faux. Faut qu'on détruire. Mais tout ce monde appelle la province mususu makambo. Pour te dire que PV wana cour à cassation pe ezali la cour ya likolo hein et pe ça endimi jugement wana o lele comme couler en force chose juger comme loi. Donc PV wana ya assemblée et kufa kala kala